chers fidèles internet de Aerotech TV officielle, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kandé na Lubarake. Abonnez-vous massivement sur Aerotech TV. Beaucoup de précision. Naba détail sur les cas. Là, je dis merci à mon papa Jean-Pouy Kabea. Je dis encore merci à Elaka, papa Nartavine. Merci à toi. Et donc ça, bien en soutien. N'a pas ta Guigui Boebi qui est qui le gouvernement et c'est ça qui lobby tout comme Robert Talisson pas ça toi qui c'est l'opinion ya pasteur. Bonjour pasteur. Oui, bonjour Aladjo, bonjour na bande konyo so basuli bakwa kolanda biso awa na mboka na o basuli bakwa kolanda biso libanda. En tout cas, je pense que vous avez décidé moment nyonso auto Alexandra Bino. Merci. OK, pasteur lobby za qui installation gouvernement n'a habité opinion non selon des kaki. Non, ça va et elle a qui bien gouvernement elle a déjà promulgué par les chefs de l'État. Signé par les chefs de l'État, promulgué par le Premier ministre. Alors, il fallait présenter en assemblée Ndepeloko Salamaki. Bon, c'est le Premier ministre, le ministère joue à l'ensemble qui pour Non, vision vraiment un chef de l'État. Vision chef de l'État. Avec ça, gouvernement, il faut répondre rapidement au peuple qui a souffert tant d'années. Et ça, gouvernement, il répondre aux besoins au peuple en Ango. En tout cas, message nga personnellement et loko et simba kinga makasi alobi kaka nane oyo gratuité et zo matati na humanité. Oh. Ouais, wana ye moko le premier ministre alobi gratuité enseignement kaka ne oyo et zo matati na humanité. Alors j'ai vite compris que vision au chef de l'État à la Kinango que gouvernement ezala na kati vision na ye vraiment chef de l'État a accompli une mission na ye ça c'est un de deux. Bolande qui est moko Chadar itanga solagi na ba ministre na bango alobi Joseph Kabila chef autorité morale na bino mais le chef de l'État c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est que même le FCC a continué à carte visa chef de l'État. Voilà. Oui, a continué à carte visa chef de l'État. Par rapport au ministre Alwaki Kebembe à Mobutu et Kolukeya Bembe ancien ministre akufa kuto ebité et faut y en éviter. Non, ça va. Ça va nga chombe na yebaka ete na botamaka te. Maréchal Mobutu na yaki kokuta ye na ndenga tikinga chomba kufi na ba 69 donc lelo 50 ans. Vraiment ko rapatrier corps na ye et ça acte moko ya bonne foi na motema président Félix puisque Bemba salaka vice président awa makelele o Bemba socha Bemba akotaka Équateur non seulement pas banda rébellion Bemba kotaka Équateur pour a prioriser Mama Bobila Dawa akende so babilo kona tikaka na kawele. Ouais, yango sala ke Bemba partir kuna abeti masasi ayibi bambongo asali ba contrat yango moni Bemba akangaka Équateur nyon sauté comme preuve mbandaka Bemba yakate. Donc Bemba sali pagai na ye or soki pe akanisaki ke nazongisa te Bemba papa Maréchal Ngao ça va. Mais Bemba lui son problème rien que l'argent. Gouvernement il a critiqué le budget fort. Bemba Zalaka vice-président du gouvernement avec 67 ministres à l'Oba en côté. Vous comprenez? On a Bemba critiqué en côté. Donc le lot gouvernement na idéologie chef de l'État qu'on rapatrié corps ya Maréchal Mobutu. Vraiment merci à Fachi. En tout cas pour Fachi, Maréchal c'est un papa pour lui puisqu'il était l'ami de son père. Donc président Félix Azobotama et Tshisekedi un ministre de la justice. Vous comprenez? Donc, ce qu'a salé kwa bongo, vraiment, en tout cas, président Zamba Peso Mikolebele na Senamoyi. A doto na sagesse na ba capacité que ata lobby tango kotika pouvoir Congo yotika lokwa unité de mesure. Corps lokwa ya Moïse Tshombe. Pas n'importe qui. Donc déjà alaki papa oyo basali ba histoire na mboka na biso lelo Tshomba kufi il y a 50 ans passé. Ko rapatrier corps na ye koya nango awa. Na gouvernement ya liboso ya Félix Antoine Tshisekedi en tout cas faut saka Fachi pour Fachi ça na motema ba maman yango moni a utilisé de tout son poids gouvernement o ba maman ba sala puisque maman sala mutu mabete et ba ministre nyonso ba ko travailler na gouvernement o ba so cœur au président Fachi ça nango do ba so motema ba maman pour ba sala musala peuple congolais a sepela yango mona ki lobi alajo yango moitan tolobaka FCC babeta tolo na majorité oyo bakanga na kati konate le bon mona ki fait majorité babeteli ba ministre msu maboko ba wololi pe ba ministre mususu siko ba ministre ba wololi ba na kata soit disa majorité siko tomba wololi bango na banani donc des afo ba kende komi tuna yo talaka na miso abatu ningo na ba wolola yo yote je pense que na musala ngo sala ngo so bien te donc ce que zala kinga
Ndembika il fallait démissionner. Ouais, Azares fa démissionner. Pour yemo fallait que sa autorité morale na bango. Tanto kanga peuple congolais balinginga te. Ochenga na makasi. Or bolingwa makasi et simba kate moko ko boma muninga. C'est ça le problème. Ok, par rapport à la gratuité, il y a enseignement. Tout le monde dit que les commis il y a des choses qui sont commis déjà limitées. Donc, il y a des solutions là-bas. Non, non, bana bakotanga puisque cheval de bataille, il y a chef de l'État, c'est d'abord l'éducation. Au monde, le peuple congolais va en foutre qui est. Ce qui ne pas solo dans ma commune et que l'homme ne vivra pas du pain seulement, c'est que vie à Moutesaka Koliana Komelate. Il y a tant de choses tout autour, il y a vie humaine. Au présent, à la gratuité, il y a enseignement primaire, éducation de base, c'est plus que même à manger et à boire. Et les locaux, on a même un raisonnement, mais tout, il y a des parents. Et là, il y a kimia. Alors, ce va ça au biloko lia. Na au foot à 1000 et quelques dollars. Et il y a les locaux qui a les gens sur votre chaque sili na mai. Et ça, c'est que les débits. Na auto yebisayo premier ministre lobby à lobby ango. À lobby kakano gratuité comme tatina humanité. Si ko faut tout na yango moni ba député. Il faut pas en mayele. Il y a un moment en 2023, on a fait na bango. On fait na bango en tant que qui? Tant que citoyen congolais. Okay. Infirmier, tikala infirmier. Avocat, tikala avocat. Oui. Professeur, tikala professeur. Et ça, tous les qui professeurs, lobby balamoko député l'ensemble. Aux allez qui nous assistants, place moko boye lobby pour ça la propagande. On l'a tenu minganga yo en ensemble. Cette fois-ci, oui politique. Hein? La politique c'est la vocation. Hein? La politique c'est l'apostolat. C'est pas n'importe qui. Le réseau local journaliste était un des politiciens, lobby à l'adjo, a commis politicienne, à l'embalamoko député, a commis ça politique. Né yango le lo somo na ba député, au moni lobby bande ko les herba yoka isoni hein. Makele la sala kana missionné ya muketo komi wapi, a kanisa ile lokola aya ko lobango na place batebele, ba suki sinde ko les airs abimi. Vous comprenez? Daniel Safou, après avoir commis la bamilinga na mutu, a kanisa le kola ke, dondenga lobaka, ne mission master na bango kiosque ya Serge, aya ko lobango. Lui babimaki hein, pour comprendre que le journaliste a aussi la journaliste, politicien pe, a aussi la politicien. Lobo mona mama Janine Mabunda. À comprendre que Naza présent ensemble, mais présent Congo c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui incarne la majorité du peuple congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Lobby majorité, bakoiko kata plénière. Il lui fallait des combattants, que la séance est levée, tout coûtait dans 48 heures. Les députés le bimi ensemble dans 1h, 2h, 3h du matin. Pour comprendre que Moutou Yazoko incarné paix na mboka oyo, c'est lui-même le chef de l'État. Donc biso nyonso alajo, tout ça a intérêt ya kozala derrière Fachi. Avec Fachi, na ola kayo, na ola ka peuple congolais ba olanda biso de partout. Mboka oyo et comme musika. D'ailleurs, oyoka iba américain na ba japonais ba lobby, oyo to sala kana Éthiopie, yango to sala na République démocratique du Congo. Dans 2 ans, mboka oyo ba to abeta histoire nango. Japon lobby dans une année. Azotonga 5000 km ya autoroute do banzela likolo na République démocratique du Congo. Japon lobby azokota sa cantine populaire na ba classe Sabana. Vous comprenez? Japon premier ministre na bango Autoloba Lobiao. Bientôt on a maluku bazo monter garage, il y a monter ba Mitsubishi. C'est depuis 1970 balongo la licence na bango awa 49 ans. Facha ya zongisiam. Président voyageur, président étiquette, président bilobela o batu balobaki. Le peuple congolais KO à comprendre que maïna ma foute kabwani, Fachi chef de l'État. Vous comprenez? Donc le lonere basawana ba y comprendre. Yango moni je donne raison et merci à Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français. À l'objet la différence de Félix et de Kabila, et Zamoulaï. Kabila a côté de Bimi na pouvoir faire ben monoko ezate, mais Félix a un pouvoir na faire benaye. Kabila kangi cravate na kibukonzi, mais Félix a na kibukonzi na ba capacité nyon en tant que chef de l'État. Raison pour laquelle au monde même empereur japonais lobby il n'est pas comme les autres. Makambo ya salu dans 8 mois. Aucun président africain qui a réalisé. D'ailleurs, Nzanga Mobutu le beau-frère à Jean-Pierre Bemba. Nzanga a critiqué en 2006, mais le vieux a raison. Ouais, Nzanga a raison, Nzanga a raison. Nzanga lobby, Fachi, c'est un phénoménal. C'est un phénoménal. Aujourd'hui, Congolais, abandon la casquette naïe à dignité. Donc, il n'est pas n'importe qui. Le temps où Jean-Pierre Bemba a critiqué le gouvernement budgétaire fort, mais Jean-Pierre Bemba a président Équateur. À Kanga Équateur tant d'années, Mbonga San Équateur, Alexandre Bisso.
Jean-Pierre Bemba ye awa vice-président aboya même barème ya Mbudi ko signé Jean-Pierre Bemba bazo futa mayena Kabila boye ayebisa biso eloko ane sali eza pasi po Jean-Pierre Bemba lingaka likelemba sika mbongo eza lokola likelemba oyo akoti te tata likelemba Félix Antoine Tshisekedi abi Bemba soka lié suka na ye suka ka matata yango akokota te ale Bemba loka bakoti na likelemba te bilobele bandi liba libanda donc ndenge tozawa le peuple congolais alajo je mets ma main na tomboli yango likolo na lobite fachi avanda président Obiso Tozangaka elle Félix Antoine Tshisekedi un président doux calme mais avec des réactions brutales et fortes t'as le quoi rentrer qui s'attendait à ça personne yamoni ba mikolo balobaka mayo evanda ka sui yango mtemela ka batu c'est ça le problème parce que pourquoi tout le monde ni beaucoup de partis à pouvoir Bundi n'a pas perdre des points ni non ça c'est l'IDPS ça c'est l'IDPS ah Aladjo, ouais. Ah, ça c'est l'IDPS. N'a un pouvoir, n'a pas une opposition. Vraie casquette à l'IDPS, c'est l'opposition. Moninga Moubala Koma Tangana Moutouté. Ah ouais. Ouais. Ngana Bunda na Simba Giletite. Chaleur nani aya na DGP na Luketo alinga sala pagaille. Akimaki, ça c'est l'IDPS. Na Bunda na Mobutu, na Bunda na BSP. Na Bunda na Sarma Général Maël Mobutu Akenda. Moussa ye na bakadogo na bundi na bango Moussa Kenda. China Rambwa ye na bundi na ye na beti ya Kenda. Chaleur nani. Et puis yango nazo yebisa justice na biso. Oui. Naza déjà construire bango. Ba récupérer chaleur batu na ya za nani po tambolaka na ba GP. Toyebi ke aza utilisé na Chadari. Le président malheureux ba voter ka na belle famille na ye. Ba voter ka na belle famille Chadari tata Sony. Si Congo est Koufa, Aozasu président de la belle famille, Fatia Bomaye, Akomo Betara Tolo na secrétariat général à PPRD, et l'autre Sangelatina Fachi chef de l'État. Nabatu batinda ke vio ya Moulayi ya Lukunga wana ba via Sony, Arimo Fasakani, Tata Mukolo ndengwana mi pesa kombo likofi ya Kabila. Ayoka ata sonité olialo batali kofi ya peuple congolais ye likofi ya Kabila nde batu nde ba manipuler chaleur et puis na oyebisa batu chaleur mutaboma député MLC na Wenza Selembao na lobiango Marius Gangale chaleur mutaboma yi ça ba preuve Marius Gangale chaleur mutaboma yi soko sengi ba preuve bala musa dossier Daniel Botet loleke et comme Matina Souka parce que tu as solo ya Fred ici la Fred zo biso na habité président Fatia Lobini pour la Nigeria déjà à réagir mais biso tu dois réagir yango ano moni lobi to lingaki gouvernement ebima déjà na lobi na yo Fachi mikolo ngana komo benga ye consommons Fachi 100% congolais le rêve du père au tumboli congolo tumboli Fachi on se comprendre et l'occasion ça l'Afrique du Sud constitution na bango et protéger bango mais yango ano moni biso pe constitution na biso faut et protéger peuple congolais. Donc exactement le quoi gouverneur Gentini Ngobila ba conseiller na yo ba komo batela ba indo-pakistanais. Déjà to stotimbelo Gentini Keba. Soko zana posa na tumbo la pota makamba yumbi na kofongola yango. Pom poketi lolo na fongwa mité. Gentini pas commis sous membre ya ba conseiller na ye soki ye pa yebi kopu wana Keba nga ndenge na sabo mutu ba si bakata ngai mutu akokangisanga munokesaka Fachi. Makusute. Bongo nani. Et Fatia tu ne peux pas maintenant la moi prison après la wana kutu na ke pepele grand frère akangisi petit na ye wana kutu pepele encore pe souvenir nga bongisi makala achango bakaro azoni atango ba climatiseur be ba plasma ni na ce que ba chona chambre plasma pepele do vie mayo moka olobako abi gili dauphin na monyo bundi trop kendo pe matin na teli venga bina ke mama lembe ngai moko nini ngabi te grand frère mutabina ya opema na makala encore ba chema ba karona lali nanga ma pepele mais ye mon pepé akokate po ebike wana petit na yesu mais na suko pe panier na suko pe panier te wana ngai te makambo wana ezali sute o époque Fachi prisonnier face à la laisse ça la calme on se comprend te ba kasha sa mabele ça te alors yo moni ba kasha sa mabele yali exacté parce que tu l'as biso passer brasé bomi biso ndenge balingi ba rwandais ba bomi biso ne balingi comme ça fait ba bomi biso ti moko ba na boma biso te Afrique du Sud a sali pagaille na ye na batu na ye mais lokola biso pe to sa kuna réaction ezali so bango pe a mboka so baza bazo vivre te biso to sa pays hospitalier biso babuso ba pampa omoni zulu atanga chikite zulu atanga te puis zulu a vilain de nature
On se comprend. Donc bangonde basa wana ba no ba mauvais banda di buma mama. Donc biso za motema na tetala ka fachi. Ba o finga ye awa na mutu moko akutata na sens loko epenge. Na mutu moko na sens loko Nico Mayengele, mais chef de l'état occupé était. Ya moni nsanga bia bi c'est incroyable, c'est du jamais vu. Réaction ça, zala calme wana mokonza mboka wana père. Ayebi mamba osala. D'ailleurs, mutazo chapeauter Afrique, c'est lui. A obenga ka masane Afrique du Sud. Pour yem tasa premier vice-président ya Union africaine. Facha Landie. Makam d'ailleurs kutasanya attaquer pour Fachi na Congolais ko sana masekite. OK, pas ça ba tu vas retenir ni tu vas retenir nini? Non non, en tout cas nangaki na yebisa ba Congolais nyonso. O ba Hollanda biso awana o ba Hollanda biso libanda boye bake alajo. Musique kiti Le kiti ndeni. Musique. Makelele sili. Nini mati? Gratuité. Lisolo ni yo beta. Alajo. Gratuité. Likamuni yo lo basigo peuple congolais oyo quoi. Na lobi na yo fachi béton, fachi biki rouge. Et loko Mobutu Abukaka. Et loko Moussa Talata Kotalate. Babi esimba te parce qu'Angola meke loko ekokate skatana. C'est peut-être au katana biso. On sait nga so ba mona deuxième c'est boya foutre la bala. Tata Alajo va na yo. Omoni Congolais, Congolais kumisaka mupaya. Mais na lobi na yo ke na Japon tout empereur akito. A moni facha lobi l'impression que tu fais sur tout le monde et le kelinga. Ngana ebaka tata na yo. Mais Tatano, il était un homme de caractère et de principe. Mais toi, tu es plus politicien que ton père. Nalobi na yo Félix Antoine Tshisekedi jeté nongo zomo na yo wana. Yo zwa kaka mutache FCC na lamuka che bango nsombo bi ya 92e minute. FCC kangi lamuka kangi match 0-0. Facha beta boyeka le loko ya suka. FCC distrait, lamuka distrait coup de tête kangami. Batuni na nyo Félix Akimi na Fareza Congo na nsoto abi le peuple d'abord na lobi na yo gratuité enseignement la muka compagnie était outé d'ailleurs écoute oki mikolo vient na Martin Fayoul oki kombo na mo benga nani l'infatigable perdant l'extraordinaire Martin Fayoul azu chipito oki te na PC qu'est-ce présidence basta nous avons PC chip nandeni kasa député Ajoute TXL. Azongeli Parlement. Aboya 40. Aboya Ndenya sa député élu du peuple. Troisième fois na une assemblée. Député. Ajoute Chipit. Aïbisi Batunaye. Andimi Ngopé. Azofimba déjà na 4 yomoni était. Ya la rien. L'extraordinaire Martin. L'infatigable perdant. Akeko Zona vient nanga Sakayo. Vieux Zaché. Vieux Azalgana Limba, vieux Zaché, Valentin Moubake. A quel que côté na carte idéologie naie, dynamique vérité des urnes. Via Lembi. Bakero Lucantonio Guterres, notre que na dialogue Guterres Abibino Maboma. Ba député na ba siéger na politico facha même dialogue to Solanine. Obima. Wana sko mutamema délégation na Pierre Lumbi. Siko yé papa wana Pierre Lumbi. Avant qu'il ne déclare yé banda longwe pa Kabila. Tikala oyé perception de Chebe akufa nengeni. Il faut sabiso. Mais il y a un chargé de sécurité à Kabila. Mais faut tout naïe. Mais faut tout naïe. Ko Pierre Lumbi. Na lobby na yo ensemble la bato la muka no mona ba mama na ba ventilier na mboko. Pierre Lumbi a sali mama na ba kuna Kabila. Vio no mona kawana. Chebe ya kufi ya chargé de sécurité ya Kabila. Arma Matungulu a kufi na Kingakati. Excusez. Il y a un chargé de sécurité. Pasteur Lukusa, Monseigneur Kataliko, Cardinal Echou, ba via na ba Pierre Lumbi. Bana les somonte ba kopia biso na mboko. Ozo comprendre. Ba vie lokola ba Christopher Lutundula. Muto ya signa élection za la nature moko bango. Lelo ba kena na la muka ba luka vérité des urnes pour là. Ba vie lokola Olivier Kamitatu, président Assemblée nationale. Azo coopérer Jean Kabila na CC yem takenda ko promulguer loi que chef de l'état ko ya na mboko sa tenir compte à diplôme d'état naie, sa tenir compte à nationalité, sa tenir compte à âge naie. Yango moni Congo soit président à 29 ans, même pas politicien en carrière, même pas militaire à formation. Même pas diplômé d'état. Vous comprenez? À cause il y a Olivier Kamitatu et le lot congolais afandi ou rêve salier à Sobenga Félix Isoba.
banda président oyo aye na démo vocabulaire oyo ba licencié ba ala ki nangote aniati na déboulonnage et sali pagaille abiwa na beti binango na kati alongwe nango na Congo ke nango na SADC a beti bango coalition régionale et sali pagaille en Afrique bongo c'est là ce que tanga zo kene na 32e sommet ya Nations Unies oyo kabilo ka obeta place bato ya comprendre ba bia déjà na kaluka langage échangé oui bi ke kaluka babeta fachi mabanga oui parce que bati bayambi mais na lobby na yo moto ana bana 6 ba petit batanga raté ba ketchik ngana tuni bango bolobi ni babite botika bakosaka biso fachi ndenga bo 3 mandats oh babaki banzimi 3 mandats na lobby na yo mutasa likolo peuple azaté ceux qui peuple abi élection ko za la tête au va na fachi to va na ye pour élection ça la manamboka pe même changement siko fachi même changement siko moto to ya na yeto suka ne wa problème de et puis ma belle sou ya fachi ah nini susu asa isuni fachi azotambola na nzambe parce que ma beza na sota mon te ma bezali alajo ah fachi a mystique et puis vieux bilembo na ye tout font boule beta via que campagne mbula via zongi élection mbula ba résultat bimambula gouvernement et bimambula ba présenter gouvernement l'assemblée mbula c'est que facha na biloka makasi donc poko ka fachi kotane baye OK parce que numéro contact alajo oui motuninga ité lelo le 4 oui le 16 na ba 22h facha zo so afia zo kende bela Belgique wana yebasko wana za mboka o fachi afanda lokwa mwana poto histoire ya fachi ndenge mona Moïse Exode chapitre 3 sko ba yebaka fachi na mboka na lokwa mwana poto na lobino sko fachi azosonga sko lokwa chef de l'état na lobino il y aura des pleurs et des grincements de dents bato bazara contre kuna ba royambai te ba kokate jouer ça makasi contre ye na nini yo zoli hamburger o mélange à orange ozala contre fachi na nini biso batuto wana awa na mboka to lingiye siko yo vanda na ki combattant na yo epola ozwa mukanda na poto pona IDP et puis ba misuzu eza nini nanu ba répondre bango te bakotsa ba demande siko IDP espace lobi na problème a mutute soko kosonga na yo zonga siko batu msusu ba na poto babi eske ngana kozwa doki et sika pe batu msusu ba ineli fachi yango wana babi moto ayi ko bebisako aïe siko na lobby na yo et puis mutaluki sous makambo Belgique alajo Belgique a oyamba fachi na qualité ya ba président américain na qualité ya ba premier ministre israélien azo kita na aéroport ba président américain ba kitaka yazo kiteska ba Kagame ba kitate ao kita na 8h ya le 17 na lobby na yo ao kene na jet ya liboso ye na mère omoni mikolo idéologie na ko mobeta mère tel mari, telle femme. Na lobby président na Japon zo beta discours koto maman Denise asangi si ba première dame a oni atabango. Yo maman Denise a maman Kunda Bibem. Parce que numéro contact. Numéro sollicité à la Joso Katelison. Qu'est-ce que si me va répondre ici? Parce que numéro contact. Numéro contact pour te citer parce que merci. Joanga na plus 243 89 57 70 570 89 57 70 570 nangana yebisa ba combattant ya Londres po ba okangisa déjà ba bisi ba vie nanga ba kemisi ngo ibokila lokonde fapeka to bato sokola bato somania ototombe vie déjà na mer nde ba sana bango ba ya Belgique kaka na angle de la terre wana ki combattant na poto banda kuna na angle de la terre po yango sa mo songe na angle de la terre ba veki no mufomo mubama père double vrai njilo combattant solo bango basa kuna ba Lor Malalu ba JC Songo ba Cédric Bopé wana cousin nga ye mo ko beta 10 personnes à Belgique wana ba bokechu ba ko ba mouvement pas Cédric 10 personnes ye moko 10 personnes ko Cédric Bopé ma yeso menso to miken c'est à lipela donc bango déjà ba sa wana na ba Londres wana ba oncle nga Jean-Louis Chibangu ba ya Charlie Beya bango tout ba okitana ba nzete moindo ba vena nga Koko Kambala bango nyonso ba ko ya wana kaka en Espagne ba ve Chacho Pipo ba ko ya na Belgique wana ba Réunion se bandi ba vena nga ba Pascal Morabinto ba Marcel Chikololo oso comprendre ba Marie Lufuma bango ba rosalana ba JP Bosenge ba vie nga ba oza na Paris kutu kolobate ba ve Carlos Milolo ba maître Boni Moto Gashi vie tala mula yao ye mo ko beta 50 personnes
ye moko ya boni maître boni ye mo akobeta ozwi ba Yves Luamba bazawana ozwi ba Chuda Bisi bazawana ozwi ba vie na ngai bana poto oya solo baza na Paris wana bakoyamba chef de l'état na nenga de Gabon États-Unis kolobate yo kondi maman na moi si man États-Unis abota bana ne pas Alexa bango lingala pe ba ibina inde parti IDPS Dieu ma mère de mère ba petit ma ba yembelinga ma IDPS mais ba en États-Unis ba petit ba obeta IDPS ko na nenga anglais Jema mère de mère baza kuna on comprendre ba papa Lazare Ntambwe le pharmacien ba papa Fonse Bois Boete ba papa Gustave Chibango na ba Canada ba kulutu nanga Gilles Kalonji ba lipasa président Félix Emmanuel Mafakala ba vie bayali ba maman Marie-Jeanne Nkuta bayali ba papa Edo bazawana non seulement bango même na basala nzambe ba bishop Néhémie Kabeya ba pasteur Alfred ya maman Noéline Kassa pasteur Jean-Marie Chanikuta na yena kisasa wana grand frère propre pasteur Alexis na Liverpool na maman Claudine là il y a pas de souci donc ndenge tozana ba pasteur Jansi Kalisa bango nyonso kuna poto eza ya koyinda facha zo kitanenga danger mikolo idéologie saka ya mère laissez les morts enterrer leurs morts yo lokolo za première dame akokunda bibembe heureusement na Congo tozana première dame maman Denise Nyakeru Tshisekedi mère de mère sous les traces de maman Antoinette Mobutu. Hey. Ok, là, tout ça qui n'a pas stagé, oui, parce que le bébé, Marie, tu as la simangonga, tu as un choix, il faut que parce que tu as autant l'attend, et là, propre, il y a pasteur, mon azan, la remarque, tu vas reproche, comment le pasteur et ça, la plaît. Là, je dis merci à toute l'équipe technique, je vois mon papa Jean-Paul Kabia, je vois mon caméraman trouvé Jonathan Sanga, on est qui derrière la caméra, pourquoi pas mon réalisateur Andy Lumisa. Merci à toi. Quand on est là, on se voit, c'est un nouveau numéro. Bye bye.